Vous cherchez des produits et des qualités pour prendre soin de vous? Bienvenue sur labellebiche.com. Découvrez une sélection de soins beauté, huiles naturelles et produits bien-être pour toute la famille. De produits choisis avec soin pour votre peau, vos cheveux et votre confort au quotidien. Passez votre commande en toute simplicité. Sur labellebiche.com, nous vous proposons une boutique en ligne pensée pour répondre aux besoins de chacun. Que ce soit pour vous, pour votre famille ou pour offrir, la Belle Biche vous facilite la vie. Commandez est rapide, sécurisé et accessible où que vous soyez. N'attendez plus pour vous faire plaisir. Visitez labellebiche.com et passez vos commandes avec toute sécurité. MDG TV, une chaîne Want pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Boto bande au babolingo, certains vous allez très bien, moi ça va par la grâce de Dieu. Sincère condoléance na sœur Ali Alice. Et sœur Nabiso Ali Alice, ça comme pasteur Ali Alice soit aimé banze mo gospel. A tout bongi sa mobile naï. Tout bongi sa mobile naï il s'appelle encore comment Alain et mukolo Kinfood les alara. Père son âme. Na encouragé de qu'on a un moment difficile oyo. Liwe zanzela biso nyonso. Toyebi ke mutu nyonso ayebi ke akufa bien que tomesana nango te, donc le faire perdre est très cher et ça la facilité ata soka belaki ata soka kolaki ata soka mana 120 ans tous les là toujours parce que mutu mo bondo zane mikolo nyonso o mone souté et surtout que azaki mobali na yo bondo la mbetu moko bozola muka bozotala na miso. Courage maman. Et tous va pèlerin na sena moi. Et Nzambe a fortifié yo na libota mobimba na mwana et apeso makasi a continuer nzela. Voilà, nzela za molai. Surtout va mosala Nzambe et mission na yo aussi c'est na noté donc il faut continuer, ça la forte. Et ainsi va la vie. Dans le ba congolais bande ko na ba congolais. La Bible dit plaire avec ce qui plaire. Moto akufisi. Bino na place pour fortifier, na place pour consoler, na place pour le bane maloba encouragement bino bo bana bino skotonga. Et prodige, attention ma vidéo ko we. Can you move? Bino bo bana bino skotuka e. Bandeko. Mais faut mona ba commentaire ya buzoba. Mama bakongole baba tute batage ngai kande ba mesana bataga ngai ba mentionner nga ana TikTok bobo videos natala boye secret mwana ni ba chapeau na otega la tiens parce que la mon chou misalité donc na longoli ba nini ba étiquette te donc ça la raboy amba songi ate bande ko ba mentionner nga na vidéo ya sœur Ali Alice, OK? Et ça lié natala commentaire comme dans un malade autant ba commentaire bon mais marmi non na zomona na misnanga oh mobala sœur Alice akufi oh akoko bazina bana o babota mwana moko musoro bi oh mwana na papa na mais mwana ngo saka metite
mususu akomi on dirait ye na habite so pe yende docteur Ali Alice. Ah oui moi ça m'était parce que madame Libsara que la sœur m'excuse. Non ba congolais pardon. Ko se ko no se keza ya ko se kate mais franchement ote matake c'est makasa osala mwana te. Yango falaki ba sala insémination ba kene ko luka mususu ya ko luka. Yango mwana bima mwindo. Yango besoin mambo wapio. Besoin mambo wapio bobeta ka masolo bobeta besoin wapi. Oh là là. Na lobby amon ba dozo critiquer ye ba conséquences robala mbala koko. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Moi c'est les bosso mon yabali koko isa ali alici. Combien babala ba koko pe babala ba koko ti lelo na poto ku toujours yo saranate. Oh, eza ba simusu ba sepela na bona mbala mikolo Oui, aza na mbongo te. Ye ba kuna mi bala mikolo. Tout comme ça pe na ba simusu ba balinga ba mi bala mike. Ya lingana mi bala mike. Po neti mama wana. Bobi mama wana. Mama na lingana mi bala mike. Ya o moniteur en jour mobile la génération na ye a déclaré que magoliza malunga te parce que ye a lingana mi bala mike mais ça na mi bala mike bato ba yebi ke cop ne yangwana. Biso to yebi masolo ne banda kala to yebi ke cop na ye yangwana. Ya o mona trembala na ba jeune. O ba oza bana cop ne yangwana. Bato musu ba sepela na bango na mibala bala mike ba musu pe ba sepela na mibala mikolo. Na lobby siko neti mobala ali sa kufi. Yo perdre neti nini to ya yoni nakati. C'est sa vie. Bino bozo sekae. Mobala na patron. Donc c'est clair que attiquer l'héritage, attiquer le bozu, attiquer le bomengo. Et Alice Azana jeune, je ne crois pas qu'elle a déjà 50 ans. Nandimite comment na Azana moins 50 ans. Donc à Coco s'est remariée, elle en a de plein droits parce que mobala kufi. Donc bibliquement parlant, donc yé Azana problème mo telobe s'est remarié. A ça la vie na ye. Atikel na mbongo atikel na bomengo yo ozo finge belé wana ozana kombeza ni nombal no jeune. Oyo atrompa ko pamba. Naka belo pamba ko sombelo bitumba. Alisa ina ba poto. Apparemment actuellement ku tozana en France. Ado voyager quelques jours passés. Yo mukinza fasu kaka ya pamba ko kenda wa il faut cotisation. Soro beli ton famille likambo ko yawa il faut cotisation mais yete ne mbala kufa na yana bezo ba kena osa cotisation te po ba kuna mbali mbongo eza des fois to garçonnier mutozo critiquer o kokana ata na linzaka te ko poussa na ta pembe en loketo na ete mais o critiquer mais soit c'est pela bala mbala mukolo mais eza baguna ye eza ye ya yoni nakati mobala mukolo mbala zena mbongo lelo ku fetikele mbongo ye kutu na mbala koko to tikala koyokata infidélité ndende ba misuso ba mbala kufa ser nanyo moi c'est ingénieur de son libale kufati ya zena mbala jeune âge nae mbala kangena mbala musona mbeto libale kufa koma yolela koma mbeya na gaz esila banzembo eyoka na wasute sko yem dazena mbala koko utafandi fidèle bavani na bango pendant combien de mbula debout to yoka bala mundele pas ça fait combien d'années avant da to yoka te o te coup pasteur na beta magoda nde to yoka ba misuswa nde to yoka ba sango ba misuswa ya avant de fidèle na mbala na koko bozo finga lelo nzamba décide zo molimo na yi la sœur la vie continue atikel na bomengo Yabino nini na kati. Et puis pourquoi motema mabe boye vraiment moto kufeli na place bino boya ko fortifier du coup bino wani ko finga ko kota na kati ya marambo oyo et concerner bino te. Ezalaga. Eza bakuna ye. Ba retomber to ba conséquence obala mbala mukolo. Moi muketa zaki so bateti o sala show ayeba ke yena mbala bana hectare na ibite so ya kombe dani. Ayeba ke mbala wana jour okufa vai. Si photo vivre ndenge nzamba a tracer là. Ayeba ke no mbala un jour okufa vangai. Je crois c'est pela ya lingana mbala na malgré
ba inconvénient malgré ba pour na ba contre ti ba kende na libala parce que c'était ba kutani lelo ba libala na lelo ba zo kita ba zo solola ya zo yebana ti a décidé ki andimi ba kende na mariage ça qui encore réfléchir ça qui encore oh bino bozandengeni effectivement on a confirmé que les Congolais to abota na moi kindoke muninga kufeli tama so bobeta ya makasi tama so bobeta ya kilo tama so bobeta ya mabe pendant que mutu ana pasi oh mbile était là partout quand des bato mangala balobaka voici que lobby ce qui est comme Elio to perdre être cher bato na place pas réconforté au babanu ba critique et ça le bien je ne crois pas le but au limba saloté ko ça ngo muninga na ote au monde nyoso to sala e futa maka awa bato bele ba yebate peut-être commentaire na yo et na public bat batangi parce que ali ali sa yebani yo tam so yebani te mais kana ko yebana te wana en coulisses et komela rayo et bato siko ba yebio ne ba reçu so motema ba rezo ki so motema o vana penzo zone di matin ma mi so tanga ezala bon mon moto sala bato biso be ba sala biso ngo biso be ba sala biso ngo yango ya luka kimi pe vanda bien na bato vanda bien na bato compatir na muto na pasi sepela na muto zo sepela tika mangala mabe maloba mabe mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya nzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto po yo bikisanga okitana se pozwe esika nanga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe okotea okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi
soki na yo te ikole bandelo na yo yawe mabele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo Nzambe na nguya olatike mo vandina mo sotu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Artamon tu m'as rendu intouchable, Artamon tu m'as rendu invincible. Aliwana yo tu komine la santu, lise kwana yo tu komine balongi. Nzambe na nguya olatike mo vandina mo sotu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na nguya olatike mo vandina mo sotu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolia nga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na biso olengo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki lingala moko me komi nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu me soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa